Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi Aza mwana ya na bisoti ya na sopa amosi kitoko. Ba sika ngaso na bibo tele bino bozotala na miso ba. Oyo ndenge ozokumisela monde ya mbote. Toyebi Ki camarade va kende bade. Toucher à asali comptabilité nyonso. Alors le quoi na yebisa ki azwa ndamo bonga pesa ya sibi. Ça n'a rien à voir avec ma comptabilité. En tout cas, je suis fière. Bon, touché. En tout cas, touché à moi, encore très bien. Touché à la comptabilité, ma camionso. Touché à ça très utile, vraiment. Moi, la mort malade. Nanya. Et on est qui? Oh, non, je vais retourner solo là. Téléphone, on a bien tout de suite là. On a ma lunette pour naïe. Je pas vite. Oh, non moi. Non, c'est là. Té, regarde, on a le téléphone dans Gamoko. Bon, parce qu'on a touché. Bon, on a été tanti, on a. Li parti, tu as eu solo. Ouvre la main portière. 3, 2, 1, 0, action. Sala noki. Yo raté, mais ngai nde na mizo. Libala elenge. Est-ce qu'à pour ça, on va en faire ma bonne. Beaucoup de tiens. Donc continue déjà. Ok, merci. Merci à petit nana. En tout cas, kitoko. Kende na pouvoir à retraite on a lobi nzamba opambola kobosana te oyoki oyokaki nde nayebisaki oke poto omonika poto change makambo nyonso eza te kokanisa makambo ya futu. Merci Yaya, merci. Ya obosa na biso te ya. Mwana poto. Ezona biso ya ata biloko bakoli. Bakoli ya baketi bilamba. Ya biso mwana poto. Ye bala. Ye mwaka moni mwese. Nale bala. Mwana kenda sango. Biloko setonda yebise biloko. Biloko setonda. Comment on va conteneur? On va conteneur. On y met ça conteneur. Kala awe là comment on a fait conteneur. Et à côté là. Ayo. Ayo,